Ndako opposition talande fa la lemba nae akomi ko benga président Félix Tshisekedi en privé so ki poste ni na ozo. Ça je vous donne une meilleure information. Olobini ni bandela nan nani Martin Fayulu akomi ko benga président de la République en privé bakuta na po azo poste. Ozomona ki opposition est vraiment très difficile. Mais tu comme on a dernière minute papa manifester une discipline moko politique au mais biso to regrette na age nae parce que démission na ele loeza non événement. Elinga za la événement patiki histoire na mboka soka démissionnaka avant motion de censure au ba député batiaki nae. Les lois bimi na fenêtre c'est la honte. Ozomona tout un professeur son nini na wiki si ba professeur. Il ngamba démissionner peuple congolais bozela siko gouvernement ya social. Oh, bon, on a tout basé sur le social, la démocratie, la justice équitable. En gros, on a un cas politique, tu comprends, Martin Fayulu au bal boposa. Azobe pour Martin Fayulu Adolphe Muzito. Bango ba kanisa ki Félix Tshisekedi dans la politique loko la Kabila. Ko zo mbongo ya l'état $100,000 ko pesa 200,000 ou bien 1 million pour ça la marté. Biso politique wanto okendete. Biso toza la politique union sacrée. Depuis toi moni ki azana mayela ko tonga mboka yaka to tonga mboka. Ozo bulike mbongo ko bima ba ko pesa ete. Yango zo mona Martin Fayulu tala lelo ba sengi. Parole de Dieu clair. Mafuta etangaka na mutu. Ti ekosopana na makolo. Il faut tala erbata FCC bazaraki ba miyibi. Nana zaki chef de l'état c'est Joseph Kabila. Donc c'est-à-dire mon kondi pa ki moyibi. Joseph Kabila ndé moyibi numéro 1 te. Yene mutalaki si Balbert Yuma, Babosha Bobende ni bayibaka. Voilà. Ozomona Kabila yaki na politique mo ya ko intimider bato. Kinga kati ezana ba arme. Yango ezosila nango. Et l'autre ils ont politique intimidation. Bako kangango imulunda boy. Oiki Jeannette Kabila sa déclaration. Dans 2 heures d'état je demande à la justice de libérer Mulunda. Politique et intimidation, bateau bazana maturité politique était. Babuna ki c'est que Félix Tshisekedi ne dirige pas, c'est Kabila qui dirige. Talaka basengi lunkamba nani démission awa. Pap Lubumbashi. Or que Kabila za mwana suka papa lunkamba député belé. Déjà, iko tambola déjà que bati luko sénateur, Moïse Katumbi premier ministre et puis ba député FCC ne bango ba koza président c'est l'Assemblée nationale. Moïse Katumbi a koza la premier ministre c'était le ba ba PC ministère ya pêche et élevage. Nini bilbo ko betaka c'était un ministère ya pêche et élevage parce que na histoire ya Moïse Katumbi na landa ndinga za kosala musala alobiki abanda na commerce ba makayabu ozomona abandaka kosala commerce makayabu na Katanga siko soki ba makayabu na batomsona za kosala nso bo pese ministère mobimba ya pêche et élevage na ndenge président Félix Tshisekedi azwa na ba maswana ngoboy to koliambisi na tembete Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Bon tenebilo bande ko balandi ya Correcteur News TV Rachou la karamete gutenebilo susu ngonga oyo en tout cas merci mingi ndenge bozala kawana penza babiwa ya bino Rachou na sepelaka mingi ko eba penaka bolinga nga mingi bozala kawana pona ko soutenir Correcteur News TV na ba lien bo partageka bo commentaka bande ko nga Afrique du Sud merci penza papa nanga Sylvain Kitenge yambu merci beaucoup Pascal Tenga boza vraiment ebelé na Paris na la rapongi na ba ke Roger Moulenda ML azala kawana penza pour na Rachou la caramel pour na Correcteur News TV Roger le combattant sans oublier na Londres na Milarama ya Pio na biki na Newcastle na biki papa na ngai Olivier Massambo mala bata maman Angèle ma vie mas na Newcastle na Melaka pe mate na vanda penza kimia ko ba papa na ngai Alberto Mubiai azali papa na ngai Titan Zenza azali en tout cas na pe mara mingi kastolo baka soki actualité ezali to kimaka mbangu et pas ebaye balobaka malamu ba manyola ka actualité malamu masolo mboka to kosola ngolelo na nani nambi pona bino invité lelo na kobenga invité spécial parce que na luki tellement mingi nazie lelo babi na kayingolo na ba poil na ye to ko sil na nanga na bino mokola lelo na de maweja ilongo na plateau ya Correcteur News TV mokola lelo ozali invité spécial nanga mokola lelo na tombelio mokolo molamu Choli. Merci beaucoup grande dame Rachel, merci pour l'invitation na plateau na yo. Pour rôle na biso ezaka ko pesa communani information à solo na peuple congolais balanda biso partout mon na yozolo ba partout na Allemagne aux États-Unis ça la peine yeba na bongo et ça la bien vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup soyez bani po bango bazala soki ba moni olobi ba ko mobenga nga mama bengela biso ye
tourner la bisewe boy yebisa écoute information songolo pakala okoyoka yo moko ba message ko yapo bazapakate. Alors to kobeta no masola mboko zali moyimboka moyi politique zali communicateur na kati ya UDPS lelo yo mwana mboka ex premier ministre Ilu Kamba Pepe auti bonko démissionner kasi démission na ye tragédie ezalaki moi mbilinga bato musu balo baki ya ko démissionner te bato musu balo ba yali violation ya mobeko li kondi enfin akepa ya mkonzi mboka démission atiki lettre na ya démission. Alors lelo yo akobimi abimi ndeto baka akoti na ndaka libala bimi maboko pamba analyse nyosa. Bon, zomona Ilu Kamba soki nanu azwaki confiance à président de la République parce que batala ki intelligence na été. Na ebité banani ba pesa ke titre professeur. Donc meka ki ko manifester une discipline politique moko et pas ba professeur o batebele ba regretter ki. Parce que zomona lelo soki aza premier ministre eza par rapport ya age na ye. Totali parce que ba Albert Yuma bazalaki ba ubemina ku bazalaki ba lycée zaki beleza ko ye pas président de la République mais total abo âge ya Ilu Kamba papa ba 78 ans total bon ba pesa parce que na 78 ans âge nae asa suna sentiment ba cité asa suna tanko yibate par rapport à bilenge comme on a pas ko charger une gasro wa Albert Yuma osomona mais tu comme on a dernière minute papa manifester une discipline moko politique o mais biso to regretter na âge nae parce que démission na lelo eza non événement elinga la événement patiki histoire na mboka soka démissionnaka avant motion de censure o ba député batiaki nae lelo abimi na fenêtre c'est la honte ozomona tout un professeur son nini na yoki si ba professeur par rapport à bato bazako loba ako démissionner te peut-être ba yebi politique te parce que azalaki obligé à démissionner. Pour ce qu'a démissionné, qui était une poursuite judiciaire, a sali outrage dans l'Assemblée nationale. Yango na senga batebele ko ya ka mama Rachela ye ambayo. Mais ça la politique la politique est basée par des principes. Ilu Kamba bimaka boita comme premier ministre. Il mérite la confiance d'un chef de l'État. Et chef de l'État le long na Congo est président Félix Tshisekedi. Ilu Kamba démissionné peuple congolais, bozela siko gouvernement ya social. Oh bon on a tout basé sur les social. La démocratie, la justice équitable, c'est ça même la politique. Yo le bip Ilu Kamba kei to de la gouvernement ya social parce que le peuple d'abord il y a peine loko batie mokonza mboka lisu na population à cause là mais nanga mopé ba FCC to kwa bakolo bake en tout cas bango bakosala nde opposition républicaine nanu etikala kosala na mboka te. Est-ce que moi liloba wana eko bangisa te te biso to ba opposition te ezana mutu moko te akoti kosala opposition ndenge IDPS sala opposition bato nyonso ba banda opposition ne tient Tshisekedi. Je ne parle pas seulement de la République démocratique du Congo mais en Afrique ba musu ba kenda ba musu ba pengwa kosala l'opposition na Congo face à Mobutu. Joseph Kabila kutu to benga mwana machombe po akorai ko gérer mboka te. Quand on parle de l'opposition tozomona époque ya Mobutu ako régner mais Tshisekedi a telemi Mobutu dictateur oazo lengisa bato nyonso na monde mais Tshisekedi a telema bata FCC so ba kende opposition nga nazo banga te parce que na ebibeke ba okokate tala Fayulu yeyo abanda ko opposition tala ndenge Fayulu la lemba nae akomi ko benga président Félix Tshisekedi en privé so ki poste ni na ozo. Ça je vous donne une meilleure information. Olobini bandila nan nani Martin Fayulu akomi ko benga président de la République en privé bakuta na po azo poste ozomona ki opposition est vraiment très difficile. Oye poste ni ko benga po asenga azo senga ba pesa e vice premier ministre et intérieur. Nani vice premier ministre et intérieur Martin Fayulu nazo biso information vrai na ko kosate tozana kacha nzungu to ebande makambo ele yango zomona na kacha politique to comprendre na te makambo ne ba Martin Fayulu o balbo poza azobe po Martin Fayulu na Adolphe Muzito bango bakanisa ki Félix Tshisekedi osala politique lokola Kabila kozwa mbongo ya l'état $100,000 ko pesa 200,000 ou bien 1 million pour sala te biso politique wante okende te biso toza la politique union sacrée depuis to amoni ki azana mayela ko tonga mboka yaka to tonga mboka ozo bulike mbongo ko bima ba ko pesa ete yango zomona Martin Fayulu tala lelo ba sengi par rapport à question nos grande dame Rachel. En tout cas, PPRD baza ba violer ba principe. Parce que nos positions pour téléma face à pouvoir, il faut za la motomonga na ba principe. Na kacha FCC baza batumo ba linga vie kobo impédicité, ba linga komona mwana mwasi agito côté. Or que nos positions sont lingi vie kobo impédicité, ba ko bimission na ba réseaux sociaux. O ko opposition te. Donc ba mitambo ko banda ko leke belé talaka Kabila, tango za président de la République dans za ocha ba mitambo. Ba te belé ba kochi ba kashwa lokuta, o ya viol. Or que zaki viol te lokota mais bata FCC ne balinga mona mwasi ya pembete talaka papa Ilu Kamba na debia wana uchi oyebiso ke tozwa ke premier ministre vit son âge 78 ans mais so ke na cabinet moi ba jeune fille ba 25 ans ya pembe na ebite intention ni na kenda memela bango
nazo biso makambo solo yango na ko travailler na ba jeune pour ba pesa balendisa musala primature ezala na makasi e bongo ba jeune ngoka ba jeune fille mama ba jeune garçon ba osala te ka bilenge ba sala na bango nini nde yango zo mo place to lobiki eza difficile na bata FCC ba sa l'opposition balinga ko yiba mbongo leta ozomona balinga batu moko via lix ebele tala ndenge naza boye natambwa na makolo na sala naza na mutuka te na ko tambola makolo mais soki mutu pe ayi ki a corrompre nga na okende te marie makolo pona koloba ni pona koloba ke pouvoir au Félix Tshisekedi azui eza pouvoir à loyauté eza pouvoir ya simplicité eza pouvoir donc ko travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Donc il y a autour le bobi bato FCC ba miyibi o épingler ba biloko mo ebele mais quand bato FCC on a bango de côté la bango la union sacrée gouvernement ozolo ba ke mokonza moko otunga gouvernement ya social gouvernement le peuple d'abord. Pensez-vous qu'il est réussi? Oui parce que on a même la parole de Dieu est claire. Mafuta etangaka na mutu ti ekosopana na makolo. Il faut otala erbata FCC bazaraki ba miyibi. Nana zaki chef de l'état c'est Joseph Kabila. Donc c'est-à-dire mon kondi pa ki moyibi. Joseph Kabila nde moyibi numéro 1 te. Yene mutalaki si Balbert Yuma, Babosha Bobende ni bayiba. Voilà. Donc nous c'est dépendant na mokonzi. Félix Tshisekedi c'est un homme intègre, un homme sérieux, un homme calme et doux, un homme qui maîtrise mboka na ye na peuple na ye. En tout cas moto nyoso Holanda Félix Tshisekedi ozala un homme intègre. Preuve la puita la bati e ba nommé informateur. Oyoki ke ba makele selma ki azako sala musala mbongo ba pesa kite. Ezaki makele parce que bazako kanisa ke Félix Tshisekedi akobimisa mbongo po bacha banda ko corrompre ba député. Ndenge Kabila salaki na Kizenga na 2006, ndenge Kabila salaki yango na ba papa Mwando Nsimba na 2011. Po ba nomaki bango baliko ba informateur. Ifu mbongo ebima ba banda ko somba ba député. Ozomona me Félix Tshisekedi ayina système alobi biso to lingi to tonga Congo. Nani azana posa kota na union sacrée. Na ba miyibi ya FCC balobi toza ba miyibi mais to se repentir. Je vous dis la vérité. Maman na koyo ka na batu na batasika bazate batu bazaka ya kala batasika ezaka biso ba Félix Tshisekedi to tika la ko travailler. Mbala mongo ke ba se repentir. Ba se repentir parce que l'état de droit na IGF ndenge zo sala musala boy. Papa na zo biso madame batu bako kangama na ndenge osakana te. Donc politique nde yango to komi ko sala. To boy politique ya ba leaks, politique ya ba voiture, ozomona politique ya ba jeune fille na mituka. Tolingi politique ya ba un homme politique discipliné ya bana na poto ozomona zo te politique wana te bala la kisa mwasi na officiellement ba yeba ke papa Mende azana mwasi songolo paka abota bana ta soki pe omoni ke nzamba pesa makoki ko bota te olobi ke na bota kate te na pesi ka exemple ozomona madame Rachel donc ba politicien FCC en tout cas carrière ici le bango ozomona Kabila yaki na politique mo ya ko intimider bato kinga kati ezana ba arme yango ezosila nango et l'autre ils ont politique d'intimidation. Bako kangango imulunda boy, oiki Jeannette Kabila sa déclaration. Dans 2 heures d'état, je demande à la justice de libérer Mulunda. Politique d'intimidation, bato bazana maturité politique était. Bakobuna ke c'est que Félix Tshisekedi ne dirige pas, c'est Kabila qui dirige. Talaka basengi Lunkamba nani démission awa. Pap Lubumbashi. Or que Kabila za mwana suka papa Lunkamba. Olobi nini? Kabila par rapport à âge, mwana suka te ya Lunkamba nde Kabila. Ozoland. Donc bana Lunkamba ya suka wana, baza âge mwana Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila zo bengi lokwa mwana mke yaka na Lubumbashi avo démissionner. Mais Joseph Kabila za mwana musée le père. Hein? Te asa mwana nete mwana musée le père c'est Zara Ibrahim Kabila yango na senga Aden. Joseph Kabila zara Rwandais. Joseph Kabila za Rwandais, Paul Kagame nde atinda ki po asa la balkanisation ya Congo. Rwandais yo sala makambo ko président mboka pendant 18 ans temps ebele ndengwana. Yango na mona ki lit na biso madame Rachel to telemela ki tikala ko reconnaître Joseph Kabila comme président de la République. Landa lita IDP to tikala ko benga na tikala ko benga Joseph Kabila président. To benga ke ainsi. C'est la politique à chaise vide. Te chaise vide te. To boya ki ndeko kota parce que le koso na moyibe ezalaki. Ozomona poso ko koti na Kabila tala papa Kizenga akosa ki bataba ndondo nini. Que ceux qui na komika ata premier ministre président de la République que bon apona na livre d'or. Livre d'or ngo lo panga kenda somba soki na maluku soki na seleti ne livre d'or. Tandis que atiki bande ko nenyo sokoto yo kureza te yake otonga batele ba groupe aminene nde yango na livre d'or. Biso siko soki to boya ki kokota na politique wana mama rache na zo ebisa yo la fidélité la loyauté paye. En tout cas, naebi bien na lingi côté le matin sport selon les statuts et les règlements d'ordre intérieur et à partie. Et il n'y a aucune différence entre l'ancien et le nouveau. Et ça le côté na IDPS lelo. Et ça la bateau babanda na ba 90. Et ça la bateau babanda na ba 80.
les statuts et les règlements d'ordre intérieur et puis ils sont même pied d'égalité banse bazala raté na kati ya IDPS c'est une structure formelle était au balbara les pionniers tout le monde est combattant de l'IDPS mais respecter ka statut na règlement na boy na polémique ya koloba otala bato ba yeboye mais na koyebiso je suis combattant de l'IDPS na ko pesa cours ya IDPS na ko pesa vraiment bato cours ya politique ozolanda donc lelo soki tozwa chance ya kutana chef de l'état c'est que to sala musala les lots fandi vraiment un moment donné mon beranda bengio abesho le nana posana okepe okoti bato aussi PCP plus c'est-à-dire yango zo mona un moment donné to bandi olata maîtrise ba Roger le combattant ba Chikito Mushashino ba tebele ba pesi conseil ba lui abesho le ti est très intelligent mais vous allez agiter vous allez kanda eza malam donc merci vraiment donc longola ka équivoque wana ilonga na kati noko lobaki Kabila congolais Kabila n'est pas notre frère Kabila c'était sujet rwandais ayaki ko travailler na ba Burundi ba Vital Kamerhe Olive Lembe c'est notre sœur bato a présenté le ko bande gone te akosa yango zo mona Olive Lembe bato a présenté ki baza bande gona yo mona déjà que yo papa maman ne peut pas kokana te ba kokana te Olive Lembe a métier te mais maman na métier au mona kate c'est-à-dire Olive Lembe pas congolaise te congolaise te et mona na clé yeso landa ta tonalité lingala te yé rwandaise ba landa bango na terminologie oti parle lingala mais à la fin ozo sokisa ngondeni. Voilà, il y a un des Congolais baye bakaye. C'est une révélation abechole. Olive Lembe rwandaise, Kabila rwandaise. Kabila aye na 97. Première fois toi baki ezana moto mo kombo Kabila c'était na 97. En dehors na 97 azalaka. To yeba moi na Congo zo teka madesu. Te ezaki lokuta madesu so za oteka na Rwanda na Congo te. Kabila n'est pas notre sœur. Azoko sa ke baba Congo panini. Yo mona wapi yo oza mwindu, papa mwindu be boboti ameti. Ata yo moko madame vraiment. Hein? Et ça, un jour, peut y avoir un vient à Bissau Mazembe, ça peut congolais. Oh, t'es on a congolais. Ah, ma jour. Katangé. Nazo yebisa yo congolais to bota ma ba métité. Otata pour ça ba congolais ngo. Il faut za mutu mwindo. Métier za conséquence à papa mondele, maman mutu mwindo be, papa mondele, maman mutu mwindo. C'est clair. Ndebo bota pour ça métier. Moïse Katumbi azaka métier. Na boy na maman Moïse Katumbi po ebika senga primature. Mais yo sala mapia aux premier ministre. Te premier ministre wana na lobelo vérité ko utaka na AFDC. Parce que la constitution est claire. Le gouvernement sort au sein de la majorité parlementaire. La composition, ça c'est l'article 78 de la constitution. La composition du gouvernement c'est fait ou c'est base par rapport à la majorité parlementaire. Il faut aux anaba député belé. Poids politique est dans l'Assemblée nationale. Et ça, le rôle de Martin Fayulu, danser, abimika la déclaration, crise politique. Mais crise politique, tu proposes quoi? Tu as combien les députés? Mais la force politique, c'est au sein de l'Assemblée nationale. Tu veux gérer la République, tu as combien les députés? On gérer malin. Parce que le gouvernement, conformément à l'article 78, sort de l'Assemblée nationale. Mais la classification au informateur à Sali, au moins que AFDC a sa première partie, na kati ya Union Sacrée, trois ans na ba député belé. Déjà, et tambola déjà que bati le ko sénateur, Moïse Katumbi premier ministre et puis ba député FCC ne bango ba ko za présidence et assemblée nationale. Moïse Katumbi a ko za la premier ministre, c'était le ba ki ba PC ministère ya pêche et élevage. Nini bilbo ko betaka c'était un ministère ya pêche et élevage. Parce que na histoire ya Moïse Katumbi na landa ndinga za ko sala musala alobiki abanda na commerce ba makayabu ozomona abanda ka ko sala commerce makayabu na Katanga siko soki ba makayabu na batomsona za ko sala nso bo pese ministère mobimba ya pêche et élevage na ndenge président Félix Tshisekedi zo na ba maswana ngoboy to liambisi na tembete mutu na mutu asala ba compétence ne madame primature ba pesa AFDC ya papa Bachi Jean-Pierre Bemba en tout cas nazo comprendre était yeba ko pesa ta directeur à DGM na Lufu na Lufu je vous dis la vérité a osala musala wana malamu donc nga nazo sala classification par rapport à ba compétence osomo lokola assemblée nationale ba pesa papa Mbosso pona nga na proposer que Jamal président Félix Tshisekedi habité ba obenga biso ba gourmand politique ndeko ba ta PPD to lingi ko lia to za déjà na présidence de la République pour ces assemblée nationale to tika la bande so te to comme ba gourmand politique eluke boma Kabila na bata FCC balingi ka balia partout taraka en dehors ya AFDC na ba classification informateur à sali au ba parti politique na ba député belé AFDC sa première partie deuxième partie IDPS donc AFDC so ba zo primature IDPS il faut ba zo assemblée nationale bon Jean-Marc Kaboun 520 gigas on ka na place ba bingana ka pe atala ka bato ko kamela ka bato ba bingana ki te ça prouve l'amour maman nazo biso na nyonso bolingo leki nyonso
elingo test au moins minute to banda ko kanga pe président de la république a ko appliquer article 148 voilà. La dissolution de l'Assemblée nationale to kangi bato pe to sali bato muta ko sala Félix Tshisekedi babe azate bato bele bako tambo na bango Félix Tshisekedi awuti na katia ba Lyon Vital Kamerhe Burundi envoyé Kabila directeur à cabinet ozolanda madame Kasongo moko soki général Kasonga moko azaki chef à JR kuna complicité zalaki kaka qu'il faut baboma président Félix Tshisekedi. Ça je vous dis la vérité. Kabila ne pensait pas que Félix Tshisekedi a l'exa 6 mois. Bango bazako bouleka que après 6 mois toko boma ye. Yango so bona babana be bakoma koloba akoliambuma ozako mona cracho ti le suivi ezalate. Suivi ezato yebi muta pesa ye ba commanditaire na so toni président Félix Tshisekedi a yebi so po azana ba donner nyonso. Mais à un moment donné to lobango. Ah bon? Je vous dis la vérité. Alors, autour le bas au lobby et que singela penza mokonza mboka sa gouvernement ya sika na gouvernement on est singela penza beta CT na likamotali le peuple d'abord bato bako kamba bako zala penza na esprit moko na mokonza mboka po batambola batamsa mboka ndenge longo bani kasi ba ministre wala bako za na profil nini po lelo yo ezala na ngambo ya UDPS ezala na ngambo ya FCC na ba ministre basi basali déjà bon quoi mosala bango esili banani bako tikala o bako benda lisusu. Pour nga soko lobby que c'est que ozo tunanga na meka ko proposer bana ba ko diriger ce qui président de la République a tuninga na ko proposer bati premier ministre par rapport à sa force politique to bosani le passé on ne peut pas finir le passé bati premier ministre ministère intérieur ba pesi ata pasteur Gili pardon ba pesi pasteur Gili ministère intérieur parce que la jeunesse ozolanda ministère à défense bo pesi atanga osomona ministère ya affaires étrangères bo pesi yokason poza ambassadeur ya ba tous les présidents parlement debout ayebi déjà poto ndenge zalaka avec cette jeunesse là ba ko respecter président de la République pour être visionnaire parce que le rôle du gouvernement parce que le gouvernement a un rôle le rôle du gouvernement peut-être batebele ba yebaraté pourquoi tout le bagato dans un régime semi-présidentiel le premier ministre est là pour répondre devant les actions du chef de l'État devant les élus du peuple. Parce que le chef de l'État est irresponsable devant les députés. Moutazo représenter l'action et ça, Premier ministre. Alors il faut, le Premier ministre a la paix un peu loyal envers les chefs de l'État. Ba membre du gouvernement talaka dernièrement ba sento uti comme madame Rachel. On a ministre a bloqué pour ordonnance chef de l'État ligne qu'on notifié ba mandataire. Ça c'est quelle indiscipline politique. Hein? Ça c'est l'impolitesse politique madame, la bassesse politique. Alors, il y a un Justin Bitakwira. Bitakwira, oui, au nom de l'unité nationale, parce que le PCP ministère en relation avec le Parlement. Oui, oui. Donc, il a encore remplacé Papa Nabiso Roubert Ouaté. Le Roubert Ouaté, poste wana ekozalaka na pasto ba pesa passer Guili na ministère intérieur. Et comme le comme wana ezali Kabila ndé wana raison pour laquelle na yipso Kabila azaki étranger. Ezaki ko Kabila pour balkaniser la République. Bongo Ikasanji. Ngo Ikasanji afandana na ban. Lambert Mende afandana Tchako national, azana ben compétence na ben cohérence belé. Franck Diongo oui, a travaillé par le ministère de l'éducation parce qu'il parle beaucoup de la citoyenneté. Voilà. Alors peuple congolais a kokolo banini na moi mambo eleki balobi kuna bazongi kuna et puis union sacrée yali masoué ko mema peuple congolais penza ko obi na minute peuple congolais ko banga azana nous penza la confiance te pour akoyoka kuna bako senga kaka o kuna weleleki siko bato ba tsepe bilo miso balobaki awa et au lieu etamboli mona mboka jama kabun président aya de pesa lobi que Moïse Katumbi asenga ki primature boina boy kasi kuna pe na assemblée nationale ko yinda te ye 500 fait ko senga kazonga la poste na ye mboso ko ya pe akolinga lokalo ngala azalonga la bureau d'âge a commandé président définitif wala pe le kosote ka ya Moïse Katumbi de bomona ki te ya assemblée nationale za le kosote madame Rachel omona ilunkamba a la kisaki bassesse politique à son âge azanango Kabila kutaza mwana ne asuka Kabila benge na Lubumbashi yaka po apesa inscription ya démissionné mais par contre omona ke ilunkamba na président Mboso baza peut-être bato ba âge moko mais komona ke mbongo pe bimaki pote Mboso alanda Kabila na Lubumbashi mais Mboso boyaki wana premièrement Mboso boyaki naye azwaki vraiment invitation et au nom de l'unité nationale na assemblée nationale tokotika moto moko azala moluba te pour ba retraiter président Félix Tshisekedi tribalisme talaka président Félix Tshisekedi azana mo ba conseiller baza baluba wana ba traiter ke aza tribal alors poste wana lokola primature ko kende ba côté ba est en tout cas poste wana faut ba pesa motabando yango na Mboso a mérité yango parce que aza moyaka ya kenge osomona donc azana membre ya IDPS mutawuti ne na bakamba ba FCC wana mais président de la République a considéré Martin Fayulu pour ya kozala na poste ni
te aza incompétent viona il faut pas passer côté musique soldat du peuple non soldat du peuple te comme on a besoin de bato pesa er pesa ki po boyebeka des soldats du peuple ko bamba yelo kombo pamba toza la rabongo so to mona toza mayele muke mais on continue na vision toko peso kombo poto sala yo ide pe toza la rabongo non c'est boza benga toza benga te mate falloir contribuer te na lita idps biso nde bato to sale to pesa ki était po to mona ki vie bilobe la trop papa Tshisekedi wa mulumba erona sona soldat du peuple eza nango ka sirno ozolanda soldat du peuple mais to retirer a commander danser ko beta ba musique ba pepe kale ko beta ba musique a faire un leader politique azotela na masse ya bato akobina ndomolo pe asengi passage loketo kobina yo c'est na gouvernement union sacré bolingi Martin Fayulu te bon to rotikela kana conflit mboko yo te conflit osala te ye place ne bongi asala musique tata Martin Fayulu asala ni na mboka parce que mutu na mutu faut alanda makambo tata ne asala mama to zalaka juste na débat to la vérité na ebité soki mama Rachel na journaliste investigation makasi on a eu chance au tema na plateau na yo na ebité soki o spesanga profil ya Martin Fayulu o juste azanani tata ne nani auta wapi tata ne asala ni tata ne azai change Tshisekedi parce que tangisi école ya idole Tshisekedi wana papa ya Félix Tshisekedi mutu aboti Félix Tshisekedi comme ne change Tshisekedi wa molomba nazolba en terme ya famille biologique tata ya Martin Fayulu ezana mutu alinga comme Melchisedek ya Bible mutu bota ma ni père ni mère tonine a présenter biso tata na sala musala nini pour que c'est poste parce que mbokeza ya biso nyonso sengi ba nyonso bakamba mutu nyonso ko travailler biso ka linga sala poste ça demande te demande d'emploi na ba compétence na ah ça la sinini musala na ba ko pese par exemple directeur général bato ba nettoyer balabala a contrôler ka bango wana nani Martin Fayulu il y a nettoyage directeur général nettoyage balabala pour balabala na biso ezala propre parce que azolite mingi na makamba propriété et bon Vital Kamerhe za congolais te azonga Burundi olobi nini Vital Kamerhe azalaka congolais te aza Burundi mutu azalaki congolais te Burundi asungi mwana mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo komi président Vital Kamerhe atikala kosonga Félix Tshisekedi déclaration nini salema là ite déclaration nini mona Félix Tshisekedi sa yango na kati lai asala lobi ke non na longoli sinati na Genève ngamo na ko ate Vital Kamerhe yaka to benga ki te bino mat mobile ki obi Kamerhe coaché te Kamerhe ngana yebelo mo ba congolais ba yembaka biso nyonso to lela ya titi boyaye Kabila zonga na Rwanda boyaye Kamerhe zonga Burundi boyaye Kimbuta Meli Jambalangwe boyaye wana ngaite peuple congolais ngaite peuple congolais nzembo de na yebi yango wana siko cacher salamandine cacher salemaki parce que mboke zalaki na kati ya ba étranger belé qu'est-ce que nous devons faire il faut avoir une politique du corbeau et les renards comment flatter un petit enfant politique pour récupérer pouvoir de politique to kendaki to reconnaître yozo mona est-ce que yo lelo so batuni yo bana mulenge baba congolais ko boya te kondima mais en réalité bazaba congolais te surtout lobi ke to lobi na ba télévision et maloba président Félix Tshisekedi pe bimi na TV lobi ke baba congolais te to koteka parti est payé za kopo na bango ozoland to reconnaître bango mais landa maloba président de la République na suka lobani mais comportez-vous comme des vrais congolais comment est-ce que muta reconnaître bino ba congolais na suka loba so bongo eza politique to yela kin ba Kamerhe bazana ba Burundi ba Joseph Kabila ba Rwanda ozolanda madame ba Zaria Suberwa ba Rwanda akori katana ka ndingwana akori ya cash akori wa elobaki nini akori akori elobaki nini kasi loba ngati boyko mona mboka shole Rachel nazo yebiso talaka mboso akomi président assemblée nationale na force ni nazana force politique ni mboso azana ça c'est l'amour et zo tel secrétaire reconnaître kabat akori elobaki nini toto sini na kati akora na Nairobi elobaki caméra za directeur cabinet kwa ke yiba mbongo yena mwasi naye madame est-ce que na kati akora ka Nairobi balobaki ke caméra za directeur cabinet est-ce que batba ko lobaki pour mo konzamboka récit na gouvernement le peuple d'abord il faut Vital Kamerhe ayebi idéologie ayebi besoin na ye ayebi feeling d'idée na ye singili azandi premier ministre pas longa madame nazo biso Kamerhe akotiko za la premier ministre c'est un voleur un détourneur ce n'est pas moi c'est la justice congolaise raison pour laquelle on a Kamerhe za na boloko po ayiba ka muibi to lo ba vraiment na linga la muibi sikozo muibi au commissaire premier ministre madame yo miyep tu na kate pourquoi Kamerhe za na boloko ti muibi nazo yebisa na ndenga kosakana te ali ko mona mbongo aleta te nde yango na kenda na boloko si on muta bonga za ko yiba ko leka premier ministre me directeur cabinet oui ko to lo ba lobi bino na ide pesa ndenge na bino soki moto akoya ye na idéologie na bino boko yembela ye boko baptiser ba kombo to yoki
pasteur gilisa ko yemba na monoko ke lobake lelo mende yo lobi mende avanda sasa ile ote metoki pasteur gilisa ko yemba bi mende omala esengela azo afanda na ministère ya zonga ministère au place ya zalaki ya communication ko kata batu ba réseau. En tout cas na Rolanda vidéo ana soki lobi ke pasteur lobaki na osilika mais na ndimi te na bi mutu nga loba bongo te te il faut na mona vidéo ngai pe ndenge na yepeli kilia ko loba bongo te kaka mkolo menda ndime ko yana inosa kendi lobi nango passer gita loba bongo te passer gila lobaki te passer gila lobaki par contre que non tozana pour ça batu bazala ba communicateur lokola mende ndenge mende po menda lobaka lokuta me andimisi yango batu comment est-ce que fatia so sala makamba malamu ba jolino makele baza incompétent ko sala ba communication nde yango ndozo mona passer gili ya nde yango zo mona passer gili alobaki tozana pour ça ba esprit amende donc muto oyo azo convaincre peuple na makamba lokuta mais en attendant fatia so sala makamba lokuta te tozana pour ça mutu moko a valoriser programme ya chef de l'état na peuple congolais jolino makele la sala ba point de presse te communication présidentielle ba sala carré nde yango na passer gili azana pour ça bato baloba lokola mende mais alobaki ke menda sala nazo biso ngamba solo ndeko ili pesi bobeta kama buku na mtu azana ideologie lokwa na bino siko awa Eliezer Tambo mambo azali mwana ya bino mwana ya papa Etienne Tshisekedi Tshisekedi wa Mulumba lelo oyo lokola za ko soutenir lokola za moto ensemble boni bobwaka te toko bwaka papa Eliezer aza grand somo na pese na ba respect belé po bato ba mona te ke tozala kengra. Ça, je respecte beaucoup honorable Eliezer à son abisso pena ba vidéo. Mais en vrai dire, il n'est pas combattant de l'IDPS. En vrai dire, il n'est pas combattant de l'IDPS. Peut-être, non. Abandi lit na IDPS na nini. Tout le bas vraiment vérité. Parce que vérité, son apoto kendi. Anne, maman Rachel, aux journalistes. Anne, au monde, vraiment, abandi lit na IDPS, c'est nini. Aza mwana ya papa Etienne. Mwana papa Etienne, peut-être à Libanda. Peut-être Etienne Tshisekedi azal ko mentor net ko bekisate mais IDPS lit non peut-être à un moment donné vient na biso azal kende pe na ba marche pour azaki journaliste azo ba vidéo ba vie pe ko ta national ya mwambongo mais na ndenga ki combattant te mbula nini na selile nini section nini fédération nini to lo baka vérité à cause du ministère soit dans ba compétence yé bon aye putain na landa na profil na été mais de fait kaza député atikala ka kuna pas voter le peuple balo. Tout comme qui est dans ce cas de Nemaweja, peuple qu'on a encore retenu nini pour politique, babi politique comme lengi, mais politique, mais oui que ex président Mboka, le sénateur à vie, à Rotala, babi Kimia, et Alissa si te bobanga Kabila comprenait que Congolais a banga moto a intimida kai. Yango zo mona Kabila tika suke belena mandefu. Taka le longande na zaboso na bina betio mama Rachel. Peut-être que boya nga pon peut-être na zamwa propre na tiamwa ka kosine na chemise na kati mais so na tiki suki ebele na mandefu walo ba okolona parce que lelo na Congo bato babanga kolona ole quand même policier yango Kabila comprendre faiblesse à peuple qu'on la tika suki na mandefu ezango intimidation na bato ba esprit faible akozonga kate tika ko 2023 Kabila ozonga mama nazana plateau na yo mutu nyonso kolobaki Kabila ozonga c'est que azana problème na mutu aza vraiment un problème sérieux na mutu bon hein mais la constitution est claire c'est un sénateur à vie pourquoi non la constitution est que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois point à la fin de son mandat la constitution donne à tout président élu la récompense d'être sénateur à vie et ça lui récompense titre honorifique. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce monsieur Joseph Kabila qui a dirigé la République pendant 10 ans en tant que chef de l'État? Nayoka kiki na France ba mususu bakendaka na cour constitutionnelle, na États-Unis ba mususu bakendaka na Sénat. Osolanda na biso pe na Congo total malgré mutongo azaki ne cour na politique. Malgré mutongo azaki ne muyibi, ayaki na babota mbula na teni, mais après a commis milliardaire à salve politique. Mais quand même azaki président ba congolais. Ata biso na IDPS reconnaître qui était. Constitution salani pour te protéger ba président nyonso nde yango zo mona Kabila ba pesa ki azala nani azala sénateur à vie ezana député maman ba sénateur bazalaka éli na ba député provinciaux pour qu'on puisse t'appeler sénateur et sengeli ba député ba voter yo nana voter ki Kabila lokwa sénateur mututé ezali des titres honorifiques parce que a uti ko diriger la République mais le gouvernement union sacrée le gouvernement ya le peuple d'abord Kabila ko zoka mosola le salaire na yeka ndenge wana nde yango zo mona rupture ya coalition FCC cash na minute zo mona ko asele ya la goli un escroc politique déjà mbongo ebimi $1 million à futi lunkamba epe a mifuteli
ozomona président de la république azozala na banyongo madame toluka tosala politique ya solo ozolanda madame Rachel Kabila baza kufute 680 000 dollars en tant qu'ancien président de la République, plus que le président élu, Félix Tshisekedi. Il y a raison, parce que Félix Tshisekedi est encerclé par des militaires. Ça, je vous dis la vérité. Les autres comiques au gang, parce que Félix Tshisekedi est en sécurité. Ce qui fait 15 minutes, madame, pareil, nous sommes bloqués, communication avec les gâtés. Ils ont blindé minutes. Mais à l'époque, on a les leçons qui comprennent que Maman Rachel yoza makasa kolekanga. Na ko santé tete pona sala bitumba nayo. Ezaki bolole ndenge tolobana lingala. Félix Tshisekedi a comprendre que kopo ya Kabila ezali ko sala Kabila ko sala nga coup d'état. Na sala politique lokola moto moko na lobaka te. Fatia fandanie. Au moins ministre a tellement la chef de l'état. Général a tellement la chef de l'état. Fatia fandanie na moment où ba Martin Fayulu bazo se distraire que Félix Tshisekedi ne dirige pas, c'est Kabila qui dirige. Félix Tshisekedi anda zo zo ba Congolais à solo. Atinda ba formation na Israël, les lots là. Maman na biso tali militaire za Fati. Nous autres na mobimba nde paquet ya moto wana te. Mama tika na ko yebisa yo. Comment ça ni ta momamba na Sénat? Te tambo mama tiawa ozomona session extraordinaire kota ki apona bango pe pona voter ba loi moko ya commerce en Afrique na ebite ba benga osoini ezali prévu pe na Sénat pe bazala na session extraordinaire aboya ki po moso de sensibiliser là mama bango no so ba kolongwa mama tango ba kolongwa to bloquer ba frontière après to bandi ko lokota bango ko pesa bongo nazo yebisa yo yango na bonde chasse à la sorcière c'est mais le respect des principes mais c'est le président Nazaliao naza awa mais c'est nana posa pe onomengai. Donc, dans la nomination, c'est le président, Talela Bisso des provinces. Équateur, Massa Nanga Gili, Bandondonga Imoko, Trésor Lumbu, Abécholé. Mais c'est le président vraiment ce qu'on nomme, Naza capable comme Memelo, 90%. Il y a une voix na grand bandon. Yomo moni président de la République Yomoko, na moment campagne électorale, Kenda qui quitte parce que Martin Fayulu basala gi diona ba Adolphe Muziso ka komi babambie mabanga. Mais Jean-Marc Kabenga lobi Abécholé yaka, nazo tindo bandon comme chef d'équipe, équipe d'avance. Madame nazo biso na koma na kikritika boy mama pe ati okufana sima. Merci na bandeko nyonso basutenaka. Na beta boulot Jean-Marc Akenda lobi ça c'est la vie de Kikwit bandiminga. Place coalition FCC kenda ko kabona na Kikwit. Po ezaki politique Martin Fayulu azako kosa bata Kikwit. C'est Kabila qui dirige. Donc peuple congolais bozala vraiment sirimboke bongi. D'ailleurs kutu yo tuninga ke sote na 2023 élection ezalata. Il faut tout identifier. Comme ça, Mokonzamboka, tu sais qu'il y a des rois, un beaucoup. Tu commissaire roi, mais nous respectons la Constitution. L'article 5 de la Constitution stipule la souveraineté de l'État appartient au peuple. Mais ce peuple est obligé. Une élection associée à l'élection sociale. Une élection, une identification au peuple congolais, tu as identifié. Tu as dit, Martin Fayulu tatane wa pabota mawali. Talaka akosa batalbi ka bota mana 1956 Anjil. Ogenji les a commis na 58. Abota mana sobe na zamba. Ndé ngwa tozana posa identification, to yeba qui est congolais qui n'est pas congolais. Moi si ko yeko mana mbula ni na 2032. Te élection to ko banda on a ba 2032 ka ndingo lobby hein pour social écoli mentalité ba congolais échanger pour toi on a pour ça tout changer. Talaka Kabila leli pendant 18 ans. Je peux changer la mentalité des Congolais, je n'ai pas pu y arriver. Ça, c'est Kabila. Et bon, Fatia au Kendemba. Donc, peuple congolais, bateau va rêver que les choses en 2023. Un mot de la fin. Merci Cholet, merci d'être venu. En tout cas, c'est pas makasi koyokayo parce que baluka ki pe moi mingi penza. Wanzambe kama mama wanzambe merci talaka plateau no journaliste Maël Boyambinga bakoto nawe ko zo boka ba Roger le combattant vraiment ko kabela ngata to angai. Ntango ya pe makolo vraiment papa langa Titan Zenza hein papa langa Alberto Mubiai. Na tango la pe makolo oyebana tina ba Londres sala nga pe na kende bongo te madame. Ya solo. Merci. Chaîne Abiso comme Rangoni. Combat passe na kwa benga te basekanga. Merci beaucoup. Vraiment Zamba Pambolayo. Merci beaucoup. Merci na bandeko so bolandi biso de partout dans le monde. Vous avez vraiment ébélé. Merci à ma jumelle papa Léa Omba mutasalinga maquillage kitoko su kitoko. Moi si oyebi misala ébélé, mutolingi ba maquiller yo là ta bien. Ou bengi biso to tindo pa Miss Léa Omba. Merci na Jocelyne Moussaou, mwana muluba. Moi azala mitambe minene. Ba biso ko moi je sais Moussaou Easy na télévision. Merci de l'Elema Weja, papa na Anderson. Bonne santé à toi, hein, Kobilate. Merci Penza, bolembate, ko partager ba vidéo ya Correcteur News TV, bato ba yebite, ba yeba nini shola lobi mkola lelo. Correcteur News TV, awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.
s'abonner massivement. Vous avez Correcteur News avec Yemoko Rachou.